atikele bango consigne o akosimba biloko Sara ko lamba la kisiye na koyeba na bandi kolela ka place nazalaki Nathalie ka bilo batikeli ngala lamba no banda o apino suka lela ah mama ozomona côté ba mama wana babimanga mabe nga mama botinga formanga te omona rera ba mama biso basalaka nga mama botinga formata banda olengela biso ye mokazoni kabilamba ye mokalambela biso chaque jour matin midi soir yango ta on a kepa na ye ba ki ata ko sukwa ba sanité ba mama bolongo la complexe ya amour o mwana nga ba mama belé ba édika bana ya batu me bana bango ba na éducation te voilà Nathalie skoyo to na bana misala na ndako ah mama Julia formanga Nathalie to na bana misala na ndako toza na baboy toza na ba surveillant toza na makamu nyonso mais yoka principe atika muto asukolela mba Sara te to na lavandier muto donc balambi loka za abotaka ba mibalinga momo mwasi Nathalie sko bayana nga mikolo boy ba sukolela bango bilamba nga mwana muke à 13 ans na nikela mba na nga baya mikolo boy balambeli bango biloko na fufu yanga na nkuta mobesu bana mbanda ba mabete parce que nga na yebi e na bana mbande belé basunga ba parents na bango bazebeli preuve nga na pese exemple kaka mukie nga monde nazao maman Julie que son âme repose en paix moi c'est papa abiso abokolanga na komi sans valeur moya koloba ezate moya koganga ezate po aza mwana mbanda soko meki yo na mobile no boswani donc libala na e komi en jeu bana mbanda kobokola bango eza problème à vie mingi ezalaka ba mama nde baza ba problème bana ba innocent mais par rapport ya vie ya mama na bango na makambo nenga okumbela bana ba yaka okoma ba victime yana ba papa belé ba ina pe bana bango ba haïr bango mais ça peine ba maman mususu tellement ba se comporter mabe à tel point que mon bali alinga pe même ata okiota la visite bana kenda ate yo ba ya ota la visite bana ba yo tiki bana biloko okomi kotindela mwasi ndako ba message kuta ya kawa okomi otinda batu bakanga ba photo kintie quand tozongana. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media Télévision, ba épée bo mesani kota la chaîne Nabiso Asika, Télémonde 243, boye mala mon émission Nabino le code de bonne conduite, émission Nabino rétroviseur, émission Nabino zigzag. Voilà, donc de l'autre côté, Lelo Zali Essengo, et pas Nangata Dingalapa, Yakoyambela Bino, Ndekonabino Saratola, Oyo Bongo, Tolaka Kibino, Lisolo Oyo Tobanda Kiyango, Lelo Tokoluka Moeto Silisa Yango, Sarah Aza déterminé à même bandeko nyonso vers une bonne compréhension, ndengeni il faut kozala, ndengeni il faut kotambola mokolo lelo tokozwa lisusu encore une fois 45 minutes lokola mon réalisateur a pu 45 minutes tokozwa pe 45 minutes donc pour une façon ya kosola na bandeko ya kopesa bango matière au bango balukaka mingi au bango balingaka mingi. Il s'appelle derrière la caméra, comprenez, soto c'est kabui parce que ambiance les gars à plateau sur de tourner mission. Il s'appelle monsieur Bon Délivre, merci beaucoup hein. Pour nayo 15 minutes c'est quoi Bon Délivre donc il faut avoir aussi un bon cœur quand même. Voilà, un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Bongo na papa Noé, maman na Josué, maman na Isaac, maman na Miracle. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo ba mère Calgary, maman surprise. Hein, maman surprise, merci beaucoup, merci vraiment, ça me va trop au cœur. Un grand merci à toi Hermine Kamalandoa. Hermine Kamalandoa, je suis très heureux lorsque je te vois souvent à côté de cette grande dame, la grande dame au nom de Priska. Une minute de silence à toi Priska, merci beaucoup Priska pour Bassage Conseil Nayo et puis merci, hein? Merci pour ton implication dans Moussala Tadingala. Un grand merci aussi à TK09 depuis la France, l'international. Un grand merci, une minute de silence à Blandine Tatala, hein? Une grande dame depuis quelque part. Un grand merci Nabino Baenyon sur beaucoup d'émission. Oyo Bon Délivre, Fongola Plateau, Tozo Maman Sarah, Toluka Moe, Tosolana Ye, Topesa Mbote. Tokabola makanisi, maman Sarah Mbote. Aleli ba mabanga no mabeta di Mbote.
Ah, eloko intéressé le logo mabanga. TK 09. Ah, mais TK 09 mutuna. Blandine Tatala. T'es Blandine Tatala na ipso, tu vois Blandine Tatala. Une femme qui roule avec des bons billets. C'est-à-dire ndeti sarato. Non, mais ce qui yo tembe au monde en gros. Ah, Blandine Tatala. Ah, depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis na banga ba États-Unis bakaba mbongo mabe. Bakaba mabe na yebisio. Blandine Tatala. De ça dit biso tozala wana. Sarato la fois confirmé quoi. Ça, lui c'est mon frère. Quand Nantela na il faut sentir que Blandine Tatala na a sololi. Talaka akoma ko sangisa ba Congolais nyonso na Blasted. Donc Blasted ezabisika oyo ba Congolais bakenda ko lia ko mela ba fête. Donc a salela ba Congolais place ba koki ko kenda ko kutana. Donc depuis les États-Unis, bon, tozongela ngoti. TK 09. Ah, mutuna yo. TK 09. Na leli. Ah. Voilà, merci mesdames et messieurs. Boende to bande émission na biso avec Sarah Tola, Sarah Obino Boluka ki moi mingi bosenga ki moi mingi. Aujourd'hui Sarah Tola to meka kobetana lisolo oyo ya bana na biso, lisolo ya ba couple, lisolo o ezo ko sala passe. Lorsque Sarah Tola ozalaka ofandi, tu vois maman moko boye azonio kwa mapona mwana o ya zui po abokola. Et ça la candidat non, ça va pas si t'as dit. Au moins il faut rappeler que tout ça a continuité. Oui, continuité. Bato botala qui émission te, il faut bozonga même na chaîne à Tadi, même na chaîne na ngabo mona émission début à émission oyo izakuna. Mais ah ezara continuité pour na bato musu ba koti ba comprendre. Voilà. Au deuxième partie, j'allais dire merci beaucoup pour au compléter nga. Pour musu comme ndeni babandimba mo kana katika. Donc pour la bato musu za katika émission. Voilà. Tout ça la continuité. Donc na kolo ba maman o bazo souffrir. Pour na bana moko o ba bokolaki, ba komi ba victime. Et ça pas si t'as dit. Et ça pas si parce que sujet o to uta kolobela ngo dernièrement awa. Koboko la mwana mbanda isa pas. C'est difficile. Et ça facilité sur 100%. Ba maman o ba bokola bana mbanda pe ba reçure. Eza ba maman na bango soit ba kufaki. Soit mama wana yepe kota kenda bala aza en paix et a fungoli mutema ya opesa mobali na ebana a bokola sur 100% ba komi ata dete. OK. Donc la majorité bana mbanda ko bokola bango eza problème à vie. Problème à vie comment ça ra? Aujourd'hui voilà problème permanent. Naloba kiango banda na début ya émission na biso to salara que et oza malamu na mutaboko la mwana yi koboko la mwana mbanda te. Ba problème wana ezalaka causé par qui? Par maman ou bien papa? Par les parents. Ba maman mingi ezara ba maman ba papa ba rapena na ba problème mingi te. OK. Mingi ezara ba maman nde baza ba problème bana ba innocent. Mais par rapport ya vie ya maman na bango na makamunenga okumbela bana ba yaka okoma ba victime. Et ana ba papa bele ba ina pe bana bango ba haïr bango parce eza. Oui. Cause eza nini okaka maman na bango asalaka eboye, asalaka boye papa pa ina bana wana parce que eloko bato ba bosana ke. Mobala ta botisi yo bana mibale yaya. Yo kanti soko sale ba passe choqué makasi. Ako sundelo atikeli yo bana wana comme cadeau. Et l'activité kaza irresponsable. Eza na pesi exemple à mukie, na zongi suka un exemple à Diego. Tale loro mama bana ya sala. Mutazaki na producteur à kati production. Pona makambo ba ele na réseaux sociaux za mensonge. Sikoyo o mona tata papa wana ozala même na ba pour ça la action moko boye même pona bana na e o mona eki misaramo eloro mo boye mo affection mo boye eki maka papa eki maka parce que nenga za wana ata babandi ko sunga ya ta Diego bando pese mbongo ole kasuna meli ata lobake Diego akoma opesa ngambongo pa loba ka pesa ka ete a lobate muto tikeli ba problème moko boye batu ba yini okotisi ba haine na ba mitema batu ozo comprendre siko babilo kwa na bana nde bakoma ka ba victime po ba pare bele ba yina bana po aotala ke aboti su bana mususu po to bosa na ke mobali wana abota ne pe bana mususu o esala ke abosa na bana no facilement. Est-ce que papa ko bosa na bana na ye o ya boti papa babosa naka so e ba choc eleki amoni ke mama wana za problème permanent po na ye ya détruire na nzela bana po
point faible à parents nyonso eza bana mais so mobala comprendre que moi so akobomanga na nzela bana akokata na lien na bana tika autika boya penda ke akoya tina petre ayebi que un jour peut-être bana ona so bakoli bakomi capable ya koluka papa na bango ba olukanga nyonso wana eza ba parents yango na oloba mutu na muta bokolaka mwana na ye oh mobala ki para bana te ozwa bana mbanda mama kozwa te azwate akozwate azwate ndenge nini bana mobali na neti nga na kozwaka te tina okufa na kobokola mwana mutu te yo pe kosala ngo ka beaucoup plus pona yo te sunga bande même bato bazotala tali bozwa bana te bana mbanda bozwa te oyebe mission tosalaki combien de victimes ba mama o babenginga mama Sarah émission sali yango na vivre siko na kati ya ndako nanga na komi sans valeur moya koloba ezate moya koganga ezate po aza mwana mbanda soko meki yo na mobile no boswani donc libala na ye komi enjeu na bolamo ye moko avandaki habité wana na couple na poto basi ya malamu ebele ba na poto batinda mibali na bango babengisa bana mobali ye moko na omoni mobali so apesi mwasi bolingo alingara mwasi alingi bana mwasi wana na bana baobota na mwasi wana nyonso bana na ye ouais chez nous les hommes c'est comme ça ouais eza logique papa eza nango réalité à vite ko changer ngote abosani nyonso ya kina sima so pa kaboni na ya zupe mususu azusu bolingo wana pesi côté c'est comme ça la vie eza réalité eza inévitable ozo comprendre siko maman na bisinga bi mama Sarah makambo wana nga pe nazo vivre ngona ndaku na nga na minute nazo biso na ana souffrance libala nanga ekomi enjeu basi ya poto mususu na mitema malamu na banga binetinga nayebi ke mobali nanga botaka mwana moko atika na Kishasa Nathalie to boti na ebana awa na bana nga na bota pe tozo vivre ensemble la famille mais mwana ne azo souffrir na Kishasa loka na mwasi malamu na yesi papa loka totinda rambongo na Kishasa mama na banga sala rambongo bisala sala liaka kosomba bakabelo mwana otanga te tosani tozwaka mwana aya awa mama Sarah ka les jours mwana wana longwa Kishasa ya poto libala nanga ekota trouble zanga kinya est-ce que tosungaka bana bambanda upa yaya kobokola mwana mbanda te mwana na mwana aboko mapa mama na ye mwana na mwana za éducation o mama na ya kopesa pour éviter ce genre de problèmes bozalaka ba responsable ya ko assumer éducation ya ko assumer santé sécurité pour na bango mais ko boko la mwana mbanda ko sa bonne samaritaine wana te ke po batu ba oloba basemeki ba oloba nazwa bana mobali nanga na sangisa na bana nanga na boko mayaya okosala inceste na ndaku no ba kosala inceste éducation bana wana ba uta nango ba koya na ona ndaku no yebite po bana wana ba mama bongo pe balanda bana na bango moi balanda bango na coin apesa bango makambo mais Sarah nazoti kozo continuer pourquoi ko tinda ba mama était bosala bongo te bo mekate parce que pendant que nous savons aussi ezape na ba mama misusu moi na pe ya mobali na ye aza très poli bien éduqué mais akoya na ndako ya papa na ye omona ka même maman no lié abokola ye malamu pe akomi koniokola ye to moni yango na ba couple belé akomi ba misu pe ba bengana bango lokola bandoki libanda pendant que azali ndokité comment yoko non mais Sarah c'est faux comment c'est faux au moni déjà moi si soki au moni bisonde tozabo to ko isela apela mibali na biso ke so lobi mobala yoki moi si déjà soki mwana mbanda komi na niveau ya oya ovanda na ndaku na ye c'est kandima qui apesa ki autorisation mobali de lui-même en salate c'est ka sola ki na mama na lingi na zo junior aya vana biso monini c'est que maman ndimaki soki mama zaki na ba idée ya mabeto alingi junior te aloba clairement que na lingi mutu na ndaku na nga te aroboya jamais mwana mbanda ya rovanda mbamona ndako mutu mbamo bande onyokola net po salioni mwana 8 ans 9 ans 10 ans 15 ans 18 ans 20 a salionet ni oh papa na mona papa do linga mingi ka mwana do ya ao ezala rapete te eza ba problème on azo ebiso ke mwana fa vanda ka pa mama na monetinga talaka mwana nga loka Brian Tala Brian na outil voyage te na voyage to sola na téléphone to sola to seka maman amène-moi les play yoka siko eloka betinga tangu na ye na outil voyage na ye
ponga na ganga kaka na gangela keso ne loko ni na ngwana bi ah maman tu cries beaucoup yoka moi na nga moko maman tu cries beaucoup ah est-ce que vraiment on crie sur ton enfant vraiment comme ça? Quand tu étais à Dubaï, on parlait bien au téléphone. Quand tu es venu, tu commences toujours à crier. Ayebi que notre maman crie beaucoup. Ce que zaki na mwana mutu mususu, azo gangela mwana na kapoza mwana mbanda. Yangwana, isa ba problème à vie. Mwana zo mérité ba ganga, ba beta. Tozo lukela éducation to tracer lobi na ye. Mais na mwana mbanda ya mabe wapi? Ya mabe wapi ngape arrivera de fona beti mwana mbata et dessiner. Ce qu'on pose à moi nga moko te un impact te. Ce qui est dessiné bongo mwana mbanda tant papa na oyala qui se regarde comment maman m'a fait. Et boti trouble. Mais so eza mwana to botinga na papa wana ezana trouble te. Alors baka je vais parler avec ta mère. Mais so que eza mwana ya yelenga ezasu je vais parler avec ta mère te. Tando sali mwana nga. Kapoyo bota été. Voilà et créer ba problème. Tant mieux au lieu to ba problème mais belé na ba couple te. Bana mbanda ba mabete parce que nga na ebi e na bana mbande belé ba sunga ba parents na ba. Bazé belé. Preuve nga na pese exemple kaka mukie nga monde nazao. Maman, j'ai dit que son âme repose en paix. Moi, c'est papa Abisso, à Bokolanga. Pardon, maman. Yo, comment le qui ça? Nathalie Skoyo, toi, na bana misala nandaku. Ah, maman, j'ai la formanga. Nathalie, toi, na bana misala nandaku. Tozana ba boy, tozana ba surveillant, tozana makamu nyonso. Mais yoka principe atika. Muto sukole lamba sarate. Toi na lavandier. Donc balambi loka za abotaka ba mibalinga momo amwasi. Nathalie Sko bayana nga mikolo boy ba sukola bango bilamba. Nga mwana muke à 13 ans. Nani ke lamba nanga. Baya mikolo boy balambeli bango biloko na fufu yanga na nkuta mobesu. Fona lamba. Oh, nyastuka pona mwana mbanda. Selon yo. Mais oui. Et puis yango za lobaman. Et yango ne lobaman. Papa soka yi. Akutinga na olamba biloko na nga wana na olela. Tala kimtala tala. Abando soanisa siko mwasi na ye. Pona nini ngam na futaka bana misala mwana zonyo kwa mazolamba. Webi réponse apesa papa Abisso. Bernard. Sarah za mwana mwasi lobi akobala et puis akobala mutambongo te ko kantate lokayo za na mbongo zo bokola baona bana misala akobala to musu mobalo aza capable ozoe mwana musala te tika mwana sala musala tika mwana yekola kolamba mama mukomso asala nganko abima atikelingo ebi mboto ya munene na ebi no ndeba sala ambisa maite mwana Kishasa moto munene tala pondu encore papa Bernard ne makamo bando sali makuna ala kanga pe nous avons eu la grâce ya babango pas la kanga pe Sarah ngana kei olambela ka bandeko na ona papa abino nana bani tala pondu tala nazwi liboma achembisi mboto munene na babiloko nyonso na bino nde basala mboto te tozana mwa musala na biso moko mone mawale atikele bango consigne o akosimba biloko Sarah kolamba la kisiye na koyeba na bandi kolela ka place nazalaki Nathalie ka bilo batikeli ngala lamba no banda o apino suka mama ozomona kote ba mama wana babimaka mabe mama bazo nyokolanga bana mikolo bango kutu ba olambela bango na bandi kolela ma wale wana bando sunganga ala kisanga sikonde basala mboto aizwa mbeli chaka boy bazi tokaboli tozi boyokola to tie na porte atala ka retour à maman il y a ce sentinelle à porte pour en foutre bango atala la porte ndenge so mama zo ma wale autongola pondu rapidement koto nga pe nazo meka ka ko palola mboto wana malembe ti 16h ozo silisa mama ya kutinga tolali nzala sko papa uti mustala ye
bande ko nanga mibali bazuzi ba sardine tozoza nango na ba provision ba olia tant papa ye abando lukelo ko ezati ye mtatinda mama abima ma akelo sa ele ba course moko ezaki très important ayebisa bibola mbite po na bimenga na bima kina na rolamba a to ali ebe bibali na mibali mwasi obengai papa bine yoza mwasi te saka za yo lingaka saka ye kola kolamba OK mbala moko akangie na na mutambu na alali sanda ko manzala na nko yo ka réponse awa to alo be mibali na mibali mwasi ayaka te mwasi obengai ngapo tinda kingana na kolamba po ba misala balamba te abi mais saka za mwana mwasi yo lingaka saka lamba yo la kisa saka kolamba so mwana esika saka kolamba yaka na cuisine tala biloko na tikela ki etala ako kolamba te papa bush ekangami soka utobeta tennis tala sko bilamba tennis Jésus mabela ya orange na mitoki wana ekangami siko bo pesa moi msate mais bo pesa Sara ya tadi soki na bani ko sukola ngo nazolela nazolokola ba peke ba machine à laver tom sous cause tom sous cause en tout cas j'ai été très bien formé mais à l'époque na eba ki en formation te ezaki konyokola mwana mbanda azo insister que Sarah faye bolamba deuxième fois tant adimi sko atiki ngana koma ko banu formenga ba pesinga na lamba fumbwa bacha sombo papa moni koko koko wa ba ya bata braza fumba pina mai bui moni pe mai bacheka makasa fumbwa pilipili ya mwasi ndokeleka balia bakwanga na basardi deuxième jour apesinga madesu belibanga elembate abi fobo supporter ya kendeka ndengwana malembe siko akoma iso alinga lamba mama ngane na mona epasi so alinga lamba Sara yakao na ye na chekiti vanda chamungwa ye ausale lokote ya vandine kana kiti na kekela za kolinga mamu konja vandi zwa mai cha zwa mungwa zwa tomate zwa nini kata salabo kanenga osalisa nga bongo koyeba kolamba na nganyo stwangwana na ba misala mike ozomona ke na miso abatu aonyokola mwana mbanda mais kati na ye a formé pona mwasi aboti bana mibali wana ngana za mona ba mikolo balambela bango bafufu banikela bango bilamba bazana bango mibali problème c'est moi la femme nga mama botinga formanga te omona rera ba mama biso basalaka nga mama botinga formata banda olengela biso ye mokazonika bilamba ye mokalambela biso chaque jour matin midi soir yango ta on a kepa na ye baki ata ko sukwa ba sanité ba mama bolongo la complexe ya amour mwana nga ba mama bele ba edika bana ya batu me bana bango ba éducation te voilà mwana na lali pongi mola musa mwana muninga le ya la muko pangusa ndaku bongo ba oyayo au rejoindre rasiko ça au former bango sans le savoir non kasi na otali sonini eza ngambu eza teke bana ba mabe mais eza ngambu oyo komema parce que na minute wana so batata mwasi nanga bazaki banga baloba mama na onyokolanga OK mais zaki formation yango na peso exemple ta mwana nga moko Brian aloba mama crie beaucoup siko soki eza na sala ngo na mwana mbanda ekobimani aonyokola bana Diego po ba bana na yete mais bana Diego ba mériter faut ba éduquer bango place à kobeta faut ba beta place à ogange faut ba gangela mais soki ka eza bana na yote ekozala problème siko po problème wana ezala te o vivre na mwana muninga na hypocrisie tant mi azala pa mama na ye OK po ba oyanga ta na beta ta na gange ta na sali nyonso mukilelo bate ba olekelanga na YouTube te mais so ina zui bana batwa lobe monaka ngana otindeli ngali ya sako sali mwana Diego nini azana émission aoloba makambo sali des fois na pinira mwana nga mke Brian po yenda za mobulo
Moi même sous na opinion ye bon na kotisi journée mobimba na chambre. Est-ce que moi na mutu tango kotisi bongo pesi peloko olia te alala. A repesa rapport à malamu na papa na e. Est-ce que papa na ya ko sepela? Point d'interrogation. Tant mieux t'a dit. Mutu na muta boko la bana na ye. Mutu na muta zala na coin na ye. Yonde loko za mama olingi bana mobali no. Assume-toi que papa est. Oui, puis que chaque fin du mois cookie, moi loso, moi nini, moi classe futa, kende kota la bana. C'est tout. Mais ça peine à maman moussousou. Tellement bah se comporter ma bé à tel point que mon balé à l'ingapé même ata au kiota la visite à bana kenda ate. Yo ba ya ota la visite à bana ba yo tiki à bana biloko. Okomi kotinde la mwasi andako ba message kuta ya kawa okomi otinda batu bakanga ba photo kintieki quand tozongana kutu boye na boye ekomi ba problème yango moni mibale ebele ba kata mondelu na ya bana soka opesa mbongo apesi mata bana amona na misute. Voilà le problème o ezo déclarer bana o lelo bazana ba balabala baza ba fazer baza ba victime ba papa ba ina bango eza ba makambu ebele o nyoso ezo englober. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Tozo kende sujet moko très capital, les a fait tellement moulaï. Mais ça rate là. Là tu as parlé, il y a ba maman oyo bakana ndingi sali kanisi, ya kozwa mwana o na formé ye, na la kisaye lokola azali mwasi, na la kisaye na ndengeni ni fois lamba ndengeni ni fois za la lobby akozala la de pana ye. Mais ba maman o pena ba nyokola kapena ya ko nyokola que non c'est pour la mauvaise foi monter mama be. Okoki ko pesa bango conseil nini okoki ko pesa bango conseil nini bango batu bazo ko bokola bana ya mibali na bango na bandako na bango bazo ko nyokola bango parce que azali mwano ye abimisité na libumu na ye. Ozana raison ezaka bana ya mibali te na bana ya bandeko. Poza na batu mususu tam so mobali no bota libanda te mazo ta baleki na e ba neve na e ba nièce bango na ndako ba osala bango boy. OK. Bazali. OK. Siko konyokola nyonso tu boyebaka bakonyokola musubo nyokola rabatu bozo former bango. OK. Mususu ezaka motema mabe. Ngana mona yango mwana naza maele te. Mwana wana za maele. Azoli mwana ne professeur mais mwana okomaka maele te. Mwana Nazwe bisote. Comment est-ce que papa yeba opesa ba pourcentage ou non toi vraiment franchement tu es génie toi. Na kosombelo boy na sale boy maman. Zo sale mutima passe zo vimba. Keto. Ozo ka keto pourquoi? Aza mwana oyo zo bokola. Ngala mona bana mbanda. Ba soutenir ba maman mbanda ke ba maman ba bota bango. Je vu ça. Soto ke musika mingi. Tolobela joueur na biso oyo Aziz Makukula. Papa oya pesa biso valeur afuta timbongo na ba artiste ba yemba. Ce n'est pas son père biologique. Ouais. Papa mobokoli. Aboko, omani kobota mwana eza facile t'a dit. Kobokola mwana. C'est difficile. Azika na moto te, atobokali sute, azala zoba te. Lobi akoma mutu azala voyou te ayiba te aboma te asente te ba sente yepete ezali panango bate. Voilà. Mwana oyo kobokola malamu mwana mbanda to mwana ndeko to mwana camarade to mwana cousine oyebi lobi na ete. Voilà. Na pese exemple mingi te ka ya Aziz Makukula. Est-ce que Aziz Makukula wana eza papa botai? Non. Mais pourquoi? Aïda ape papa nae. Mais so eza alinga bimisa papa moko liboso ne siko abenga papa nae wana. Bokolae. Bokola mwana malamu. Bokola mwana mbanda malamu. Yo mto sozwa chance ayeli obana na kati ya ndako. Oa de chance ke bayeli bana na ndako bana bandeko bana mbanda. Loko so ndimaki ya fungwa motema bokola bango lokwa bana na yo. Edike bango loko zo edike bana na. So ibaza kitoko. Soki baza mayele koleka bana na yo ya zwa bango ngana ebi mutu bana ne moko basunga ete na vie basunga ke pete. Basé belé. Moi je même de témoignages. Bazata na mawana ete bana na emo aboti basunga ke ete me batu basunga ke bana bande. Moi je même une famille où aujourd'hui papa na bango na maman na bango bakabwana kala mais mutu akenda ko la provision et pas maman wana eza
mwana oye abokoli oye abotité bano kutu donc abokoli ata mère wana zobela bakendaka te voilà difficilement mais bazana mbongo ba misusu bana ba poto pour ne pas citer leur nom mais mwana oye abokola une fois azana bonne excusez-moi nakati Sarah azana bonne na ye a aida maman wana asala crise era sali crise et sengela qu'il fallait qu'il y ait hôpital mwana na ye oye abokola wana afanda kutu na asala na place mo a mwana tanga kombo ate akata même musala akati pena musala o ya ye o donc ba futa ke mbongo akati musala po ofanda saka mama o abokola ye mama ne moko kutu o donc abota ye na mokili azala na bolingo na ete c'est comme affection est beaucoup apese pas maman da bokola ye parce que maman bokola ke malamu to suis chance ba elio bana mbanda bana bazara mabete na pesi be exemple to koti siko pona ba maman ba nyokola pe bana mbanda pour rien par jalousie bana baza mabete ba bezaka ba parents na bango mona mona mso aza respect aza mayela leki bana naona kitoko ozocha keto msu bana nao bana venir meilleur te ba bosa na ngote mwana yo nyokola wana lelo okantake bana nunde ba ozala meilleur nzamba confondra bato c'est ça nzamba ebo confondre bato depuis la Bible d'ailleurs donc Salema ouais calcul nzamba eza compliqué Caïn et Abel donc c'est comme ça donc keba bana wana peut-être oyo zo mona bango banzambe lelo lobi ba kozala boye mais ka moko wana lobi akozala likonzi ya famille bolamu oyo vandaki na yo zalaki na mama o profiter nango zwa mwana mbanda lokwa mwana na yo zwa mwana ndeko mwana mutu nyonso aza ko se présenter na ndaku na lokolo accepta ki déjà zwa bango égalité na bano oyo boti oyo zo bokola po lobi bandeko toyebite yo pe mutu nano zwi mwana mbanda te na kopesa conseil pour na ba problème comme ba qu'est-ce que c'était kozwate siko ba maman o pe bazui déjà bana mais ba passer na ba moment difficile ya makamba bana c'est très compliqué o benga na bango ndeni voilà c'est ça aussi oso kotisi undimaki o benga na bango ndeni ba komi na ba problème sérieux merci mobala oyo côté Olo baneke papa t'a dit en tout cas non koka suko vanda comportement moi non non koka te akende trop tard mais ezapena ba maman bazwaka donc audacité wana ngai ou bien yete otala na ndako soki ya bimite seke ngande nazo bima ebi adajo balobaka moi c'est akalazala mona kalazala raté ba peswango bazé belé parce que comme au côté o babenga ngo côté déjà na c'est trop tard yango nazo insister yo mutu nano zwi mwana mbanda te ayata mobile non aboti sécurité santé éducation na bango kozwa te voilà merci mesdames et messieurs si je on a kanisi to kosala même ata 5 ou 6 parties to ça les silité voilà pona lelo bandeko balandi na moni tozo kita awa to bombeli bino ngo lundi parce que maman Sarah aussi a beaucoup de choses à faire réalisateur Pedro Salanga Sin kuna derrière la caméra j'en profite pour dire un grand merci à maman Kapi Bash la fondation Kapi Bash na États-Unis j'en profite pour dire un grand merci à maman Néné Adam un grand merci à maman Mapassa maman Espérance Kapinga depuis Canada un grand merci na bino baenyo so bolandaka Top Media Télévision ici. Qu'est-ce que je veux ajouter sur ce qu'a dit notre sœur, ma consoeur Saratola, c'est-à-dire nous les parents prenons la responsabilité na biso na maboko to orienté bano ya biso basio ya biso parce que dans un couple moi si atambola toujours par rapport ya boyokani na ye na mobali na ye puis mobali pe atambola par rapport ya boyokani na ye na moi si na ye un couple un bon couple un meilleur couple les ali oyo batambola na principe ba respecta kanzambe ceux qui botamboli na principe nde bokomona que non ata mwana yo botité ata mwana donc aza ya mbanda ata zo sala mabe okoyeba ndenge nini okoki ko orienter. Prenons l'exemple, il y a Sarah Tola ici, elle a été formée. Mais au départ, à mon avis, la souffrance, mais peu après. Maman, c'était la formation de sa fille. Aujourd'hui, elle est fière. Mais il y a de mamans dans leur tête, c'est pour détruire. Nzambe, Amon Abino, a changé ma décision. Abino. Sarah, un mot de la fin pour cette émission. En tout cas, maman. Nyonso na ba papa nyonso oyo baza responsable ba émission na ya otala yango c'est ça ba émission na ya soutenir yango ba émission
ya kokoma ba sponsor yango. Zéro insulte, zéro critique. Tozo kabolaka maele to sala partage pona kosunga lobby ya biso ya bana ya bandeko nyonso o ba kotala biso. En tout cas, soro la émission na biso kotala yango yo monte. Partager na ba groupe nyonso oyo kota. Voilà. Partager na ba WhatsApp, partager na bana. Po émission ko vanta bana no ba Hollanda. Pour lobby pe ba ba koma ba parents. Ba otala papa Tadina maman Sarato la balobaka. Place ezaka mabe. Soko se retrouver déjà na mwana mbanda, fongola motema boko la e. Yo soko se retrouver déjà na mwana mbanda na ndako fungwa motema boko la e loka bana nao. Yo nano zuite kozwa te. Maman pe alingi pete bazwa bana na ye ko forcer pete. Ko forcer pete. Ko forcer te. Et ana basi mususu azo passer ba moment difficile andimi alobité mobile nanga zwa bana bobokola. Dans ce cas zwa bana wana avec tout ton cœur yamba bango considérer bango lokwa bana oboti lobby l'avenir nous donnera raison. Merci. Donc en tout cas wana ki moi message ka pona bandeko bo soutenir pende mission na biso o esukalanzela te. Voilà, merci beaucoup na otadindo yambinga. Merci na batunyos tu bolinganga. Merci na Madjabou Gospel, merci na Azure, merci na J Magique Adassa, merci na Fondation Saratola, merci na Papa Diego Milito, Tata Poe Fapekato, merci beaucoup na yo ma grande sœur chérie, merci na Maman Mapasa, Yaya Moto, merci na Sol Mbemba, merci na Ozia Massamba, merci na Makiela Kumba, merci na Angelo Carouane, merci Andrea, merci na yo. En tout cas, merci beaucoup et belé na groupe WhatsApp na Mobimba vraiment. Na ebité na lobana bidoni Dalia Onima, Sarah Abouel, Eliezer Kanou, c'est la Kike, la Rose Bonga, Pamela Kabea, Edwige Kalala. Merci beaucoup na papa Edi MK. Merci na président Bébé, na la présidente Maman Nathalie. Merci na yope. Merci, voilà mesdames et messieurs. Bandeko, il y a amoureux, il y a émission. Oh, vraiment, ezala pour na yo mon côté partager cette émission. Je dirais un grand merci pour finir cette émission à cette grande dame, Priska Mapasa. Priska Mapasa, un grand merci à toi. La femme consciente, un grand merci à toi. Nzambe Abatelayo avec toute ta grande famille, Priska Mapasa. Depuis quelque part, voilà, yo linga bongot. Na clôturé émission na yo Priska Mapasa. Faut la bien, soli bien et tikalia pour la libérer sinon Sarah Kokata. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tokabwania tokutani balasima. Allez, bye bye. Bye.